na comprendre ya autoza musala kalate hein. Bon tant mususu pe avant yepé loko wana ya congolais des étrangers la quitté. Non moyen okuta ba dossier exacté. Mais à Luka à se renseigner. Pour ce que comme ministre ya mboka, il faut le causer ba makambo nyonso. Oyo nanga zo memela biso élection 16 mois il y a enrôlement. Alors na ebité so batango pena balinga mboko yo. Bananga bakozala responsable ya makile zo tanga na mboko yo. Ministre on a hier afandi on a pour la ligne. Pour la constitution té. Yango lobi ba koki changer mo pesa ma mboko. Mais pourquoi mais bango bazala ba exemple ba Mobutu sote ndenge bakimaki. Bazana ngote. Yo ministre de la République on mettre en cause constitution et vandisi yo. Hein? Ah. Bon, moi je peux attendre maréchal Mobutu avant ministre comment. Il faut pas service là la yo batala soko zala nani soko uta wapi soko zala la mene bon kamati ministre Botibo avant de bien écouter ministre soko le lobake constitution ezali bible té ou ko changer mais a changer quand il y a un nombre ba mort parce que les Cambodgiens siko faut ko luka ko yeba ba nani basimaki minduki pona ko boma peuple congolais. Tango bino boza ko yana ba jeep ya pembe ba Hilux ezana plaque T ezana signe moko te ya police ou ya armée oyo bazo boma batu wana siko to kolandela bango ndenge ni Et voilà, merci beaucoup. Balandinho, c'est RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord quand Nenep Sarabino, c'est bien moi, votre humble serviteur. Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise, Bazuapi. Même ça qui bango un système à carnet d'adresse. Donc, on va sentir que vitesse, on va sentir film, ça qui bango. Na otika bango te parce que baki ma venanga César nga to pesa bango opportunité ba kokate mais Gradi Mouya toujours fidèle pena César nga di bo mo na bino mo ba opportunité. Et na boss on a topé ça sous merci. Na grand prêtre César ngadi pour na ba opportunité partout na FCV na ngina kota bo abi petit kota, joie kende kota, sala boy kota. Alors aujourd'hui na FCV bino naza toujours na makambo etali politique parce que mboka na biso esenga to betande masolo na ba mboka parce que mikolo actualité ndeza côté politique. Alors botu nanga lelo na zoli bino nani lelo na zoli bino honorable député national Mokonzi. Topé sa bango respect parce qu'il y a un président un parti naé Jacques-Claude Vouemba wana za honorable député national et azapé président ya parti naé MPRC donc MPRC yona azana to beta naé masolo to beta na honorable masolo to beta na président MPRC masolo kandenge ezalaka. Alors bon comprendre tous dans le magasin en plein magasin na aucune émission na aucune émission na beta na lisolo na honorable na ndenge ka système kaka ya masolo kaka ve na ngai yani beaucoup mo loba petit masolo na système ka ya masolo to beta mo analyse muke ya makambo ngo ndenge zotambola na côté politique parce que to beta ki masolo ya majorité to beta sko masolo côté opposition donc biso to za naître to za te pour to za te contre to za naître to na katikati to tel sabino to beta ki masolo na batu ya majorité to beta sko masolo na batu opposition na système kaka ya vérité polele eloba ve na ngai eza ngadi vérité polele ingénieur Kelindo mesana kaka kokomisa nga kopumbisa ngai ti koto ba makambo ngo ezalaka to komana nkuna na système kaka ya buka kwikila buka mona buka peleve to betana masolo ndenge ezalaka après sikoyo to zonga ka na siko na fandi to silisa masolo ka ndenge ezalaka to kene nanu babi mabanga na suka bo banga ti casque bleu Rex Mbuluku mabanga na suka ingénieur Kelito ke non to sa masolo ka ndenge ezalaka. Bonjour RD Congo, César Ngadi bana ya diaspora ba congolais bisika nyonso bozali ba bisimbi bankolo ba sorcier bazala na bino ba Christ pe ala na bino. Merci beaucoup honorable. Alors honorable pour to kende mbala moko boni santé politique côté ya bino ya opposition. Les Cambodgiens en kani ya santé politique et opposition tozana mawa
toza na pili oyo boyebi ke pouvoir ya monsieur Kabila atindaki ba mercenaires na ba militaires oyo bayaki mpona baboma biso le 19, le 20, le 21. Baza kolobaki, il y a 100 morts, il y a 100 morts, hein? Il y a plus de 250 morts. Parce que tant que vous beta masasi na ba rafale, eza kokwea na bato boni. Et puis bateau yo ba camion militaire na ba jeep et bandaki ko longola bibembe ngo ba kenango wapi. To yebite. Il faut bango baloba na biso. Ba tu boli oyo bango ba kendaki na bibembe. Liboso ba banaki ko kosa 7 17 ti lelo yo komi na 100. De toute façon, toza la chance bisika nyonso peuple congolais akufaki. Soit vidéo ezali, soit photo ezali. Yango no moni ba biloko wana nyonso CPI aza ko sangisa yango. Omoni bato ya droit de l'homme à Genève bachi mboka na biso parmi ba mboka oyo ezali ko boma batu okanisa kutuke état de guerre ezawana. Donc tobandi kokunda peuple congolais ya ba parti nyonso parce que faut qu'on ça l'amalgame té. Batu babimaki le 19, le 20, le 21. Il y a solo ba militants, il y a solo ba parti politique babimaki. Mais peuple congolais bimaki. Des millions de personnes au batambolaki na bamboko ya biso. Babimaki. Pour ce que tali bato ba kufi wana, mutazalaki na carte ya parti politique na ya zalaki. Donc peuple congolais a boyi Kabila. A Lukasa la au troisième mandat wa kende wapi. Peuple congolais lingi angote. Peuple congolais kangi motema depuis 1997. Lelo ya lobby hein a komi na suka. Mandat mibale ya Kabila ekoki, il faut akende. Et là, on est dans le gâté. Et puis, Kabila na gouvernement na yé. Depuis 2012, Baza ko 250 millions de dollars. Na budget à Mboka. Pour la préparer ma Kambouya, ba élection. Na mukolo ya lelo so na 1 milliard de dollars. Est-ce que si bazonga ba ya kolobela biso ke na nini na rectificatif budgétaire que mbongo ya seni to salaki nango boy to tongola ngo bukanga lonzo to sali nango balabala boy to sombi nango ba avion mutazonga zalate ndenge nini bato bongo to kopesa bango confiance bango bakanisa ki donc to kena 2012 tant to zolo bana bango ke bokeba 2016 yango bango bakanisa osala 100 ans il y a un peuple congolais aboyi. Quand je dis le peuple congolais, la totalité à peuple congolais. Naba oye bazalaka na bango, balobelaka biso. Ke koki et koki. Merci beaucoup honorable Binomo Bozoko honorable Ndenga Zoloba. Alors honorable to bandana ko betali solo na o etali parti na yo to moni ezaka kana député moko o azo représenter yango na parlement et pourquoi seulement kaka député moko azo représenter yango na parlement o eza yo moko to ebité soki mususu azali o informer bande ko nyonso bazo landa biso na RD Congo Info. Il y a 2 députés à MPCR, troisième tozwaki ngoyi mulonda boyaki Saint-Fol Mbonga oya bimaki na Tchango. Toza na député à Boma Adrien Poba nanga moko Jean-Claude Vwema na Kasangolo. Donc ezanga moko te. Soki bolingi toza lokola ba miyibi ya mbongo ba yibaki na l'état. Pour la balle, ba élection, ba comme on a 15, 20 députés, Jean-Claude Vwema dans la Magamboarate. Bota la ba député, nyonso ya ba parti, ou bien ba parti. Nyonso ba utina pouvoir. Na mbongo ya bino, na mbongo mutoki na bino. Ya ba zobi misela, ba député. Parti na biso za malamu, et parti en pleine émergence. Tous allés partout na Congo, peuple congolais za ko rendre biso ango bien. Tous allés na ba grand leader oyo prochainement bako bima na Congo oyo bozomo na bango là tokoko banda na ba secrétaire général maître Jean Patou Petit tokoko kamata Désiré Pongo oyo azana na Paris hein tokoko kamata Égide Mizele azana na Bruxelles tokoko kamata Gabé Mouké azali madame Christine Kabouya Masengo oyo azali fédéral na biso na province ya Congo central azali hein tokoko kamata présidente na biso ya parti ya assemblée na biso maman
Sylvie Boluka, Azalaki parmi Bato Bazalaki Kula, Nanine Lekaki. On a placé au moins plus de 65 candidats députés nationaux. Mais vous avez Kanya Kandenge Lekanaki, vous avez petit le loba bulletin, le gola bachango, c'est pas mon langue. Donc, il y a un point d'abisso to préféré dans la mouké, Nambonga Mutoki, Nabiso à Makila Nabiso, qui est Nambonga Miyibi, au peuple congolais aux Zangata, Kinine. Peuple congolais aux Zangata antibiotiques, il y a 1000 francs. Ah, Koufa Ponayango, Bino Bozako Kamata, Bozako Kabela, peuple congolais, Bozako Zoba 15, 20 députés. Biso le Kongolais, ça Biso le Romotin, pour ce doigt Totimba. Tu sais bien que le peuple congolais mbalo ya kolukata la nani ya kopona nana kopona te ebelo bango babimaki wana na bavu ebelete bazonga su bana bango donc yango na biso na MPCR tozo kende malembe toza kokoma et puis faut boye ba pe libanda ya katite ebele ba député baza konati bomona ka bango na ba tribune balobaka misusu kuboye bi bango misusu boye kopesa ngambo te kuti na bi bango te. Il faut assister à Roger Mayamba Moudalo Balango, président, au député, il y a ici, au député à Boy. Donc, rentabilité dans le Parlement, il faut dans la bateau, il y a solo. Il y a un moni biso, tous préparé jeunesse. Tous dans la président, il y a jeune de ligue, Elvis Bolungu, Lelo, dans le Congo. Ce qui a légué dans la télévision, c'est la WAPI, il y a solo, vous avez formé bateau. Tous les Jojo Lukunku, bazana boma. Tous les Frasier Vemba, bazana boma. Toi la bateau est belé. Oh bazako bima. Pour vous musala na yeko fongola. Maboko na ye. Mutuna mutazana destin na mutazana nzela. Puisque ngapi ba fongola nga maboko. Nakanga maboko pona ni. Ya ngona na ngambo ya parti bozana bino calme. À part ka sango ya mabe, membre moko ya conseil Conseil national na biso auta otika biso Brigitte Vouemba Braille. Bon, mais sinon tozana membre mususu Misa Toubé Mine bazwaki Masasi moko kutana na njili kuna photo bi Mr Call vendredi tozana combattant na biso moko Mpanzu yepe azwaki Masasi na lokolo et puis na ba misusu yo lokola na matadi kuna boyokaki MPCR musana comme lokola ba sécurité à matadi ba komo la gaga MPCR ba maman Christine Masengo kola ba boakela ki bango ba bombe ba tirer parce que likambo eza siko faut ko luka ko yeba ba nani basimaki minduki pona ko boma peuple congolais tangu bino boza ko yana ba jeep ya pembe ba Hilux eza na plaque T eza na signe moko te ya police ou ya armée oyo bazoboma bato wana sikoyo tokolandela bango ndenge nini. Et puis depuis quand bo utiliser ba arme de guerre tofana na ba maréchal Mobutu makambo na eleka te arme de guerre oyo peuple na beni bazozila na bino na makasi na bino boko ko buma bato bazobomela biso bandeko kuna bino bosoka na ngona kintoza na bato bakotambola manifestation pe marche wana ezaki autorisé dimanche na 11h, gouverneur aye na siège à Fonus. Ba pesiye itinéraire. Marche faisal ibanda na 12h honorable. Selon dengue gouverneur a payé une autorisation. Bango déjà balobi ba accusé bino déjà qui à partir de 7h30 ville ezala qui déjà mobulu bande déjà kobuka ko panza. Yo kanisi loko peuple congolais zo luka kabila akende ville ozaelo onini. Le 21 tobimaki sur la balabala. Le 22 tobimaki, le 23 tobimaki, le 24 tobimaki. Peuple congolais yé moka lingi na yeli susu kabila te kabila akende. Et là on est besoin de la bâtiment susu. Beaucoup qui même pas organiser l'élection, bozu bambongo. Na yo ka écoute le vice-ministre ya congolais des étrangers. À l'objet opposition mutu et ça dit que l'élection est à la tête. Parce que bango ba benga bino boyo kana bo solo là pour na organiser l'élection mais bino boyi. Bon, na comprendre ya auto za musala kalaté hein. Bon, tant mususu pe avant yep loko wana ya congolais des étrangers elle a quitté. Non moyen ko kuta ba dossier exacté. Mais à Luka à se renseigner. Pour ce que comme ministre ya mboka, il faut le causer ba makambo nyonso.
Nako rappeler, hein, j'espère que Kolanda bino. Hein, bolo bana master ngwa landa ngai. Makamundenge zaleli. En novembre 2015, tokutani tosala tripartite. CENI, opposition, majorité. Tant que tu as décidé que bateau nyonso, bano ya biso ya ba mineur, bano ya biso ya ba mineur, ya ba nouveau mineur de façon que baluka ba yamba bango, bazala na bango pour na kokele na élection. To salela ki yango wapi? To ina cadre. Il y a concertation. Tozo solana malumalu en Afrique du Sud. La vidéoconférence. Ti malumalu yoko bimisa calendrier. Na février 2015. Tokimaki. Tangu kaka makamone bandi M. Kabila eko yina malumalu. Balingi susu tokuta na kati. Biso do na problème. Mais bango besoin na mbongo à l'état. Ce qui va passer, c'est un bon enseignant à organiser l'élection. Donc, alors l'opposition est bonne. Batang la biso et sika nini oba commis la constitution avant M. Kabila à Longwa à Kende, il faut tout coûter à tout ça là dialogue. Au moment où la constitution ezalaka na 2006 dialogue ezalaki na 2011 M. Kabila lobeli M. Ngoyi Mulunda. Alors, passer Ngoyi Mulunda, na lingi na sala un jour de plus té élection foi salama. Abongo siko bazomya batu na 2 ans pour l'année. Honorable, ba raison nini obino oboyeli dialogue ko participer na dialogue. La constitution dialogue elle. Yo sotinda mwana na classe à 8 a échoué, o no ba professeur o matière classe. Monsieur Kabila devait organiser les élections. A coquité, a échoué. Tu reçois les Camerounais. Mais c'est ça qu'on a besoin de Monsieur Kabila. Tu reçois Monsieur Kabila Nini. Puisque Bissot de Zozila, élection. Il y a Zozila avant dans le pouvoir. Kalaba Makamu, Monsieur Nanga Sali. En 2006, Monsieur Malouma le Salaki, enrôlement il y a 5 mois. 6 mois même. 2 mois après toquer élection, en novembre 2006. Élection Salamakité. 2011. Voilà après enrôlement. Enrôlement Yangoy Moulou de Sala 4 mois. 2 mois après toquer l'élection. Oyo nanga zo même la biso élection. 16 mois, il y a enrôlement. Alors, na ebité so batango pena balinga mboko yo. Bananga bakozala responsable ya makile zo tanga na mboko yo. Alors, honorable, nakota la temps ototikali nango. Vice-ministre Nabina lobby que opposition est boyi. Opposition est dans l'exécutif. Opposition est dans le gouvernement. Opposition est dans le débloquement mbongo. Opposition est dans le bambongo, opposition est dans le Bukanga Lonzo, bambongo est dans le Panama City, bambongo est dans le wapi. Et ça, opposition. Alors, il y a 17 mois, 16 mois plus un jour, il y a enrôlement dans le Congo. Mais ça, la maca, et ça, pas wapi. Et puis, à lobby, en novembre, en octobre, pour passer ma candidature, élection, il y a novembre 2018. Dans le lobby, il y a évité, hein, so, il y a un souci à Mboko. Peuple qu'on dit, mais là, comme mon côté à Nanga. Peuple tokosale l'article 64. Où ils ont tinda biso que to boyi dictature, to boyi mouta ozong c'est la biso dictature. To koufa 10 millions de morts banda AFDEL et banda. Ça va faire plus de 2500 morts depuis avril 2015. Tilelo na Beni Butembo Lubero. Bango bakanzaki lokola babomaki plus de 100 soki 250 awa na Kinshasa. Que Congo est sili, batou bakozala lisute. Tout ça continue kakati. Biso nyonso toko kende. Mais Congo kotika la Congo. Bino bana na biso.
oyo bakokoka koboma bino te bokoya kosalela Congo. Donc yango wana avant ya koloba likambo fo koluka koyeba obi ya koloba opposition bon lokola e ya lokola ke yo zana kati ya libala yo na mwasi no esimbaka susu te oza obligé kaka okende po solo yo na mwasi justice ezalite oke na justice babite papa yo zana tort mama yo zana tort boko yo kana boye boko sala boye boye te ba pesa biso texte constitutionnel oyo ezosenga tokende na dialogue avant tokende na élection bato oyo bandinga na biso bandeko na biso bakena kanchachi oyo opposition lelo yindeli bango ti baye komona basango bakei mindele bakei bato boye bakei société civile ekei ba ewanga Jean Bertrand ewanga mwana mboka tango abimi alobi nini alobi awa musala ya COP bako promettre batu ba nga ba promettre nga vice premier ministre ya énergie lelo yo pe kuna bato baza kuna bazozongisa la bango bino boye awa pona toke na bino na gouvernement de transition mais bozo violer pe constitution puisque le premier ministre faut bima na rang ya majorité bon bino boza ba opposant boko bima kuna ndenge nini soutien nini bino boko zula na nini o te bakotisa bato wana bakoma assemblée constituante biso bato to biso ba député ya solo lokola biso ba voemboyo Kabila kotinda bato na bato ebele ya bato bona siège moko nakoya na yo parce que yo kendaki na kanchachi yango wana balobi na bango oya suka po peuple congolais fo boyeba o baza kowela ba premier ministre kuna pouvoir elobi na bango yaka kolata premier ministre mais yo moto komema référendum ebele bakomi ko banga bokamata la responsabilité du peuple congolais boycoter bafouer constitution na bokomona mais bazo bosana ke makambo Kabila banyango lelo te boyebelo komoko babengaki accord à cascade yena Jean-Pierre Mbemba ndeko Jean-Pierre Mbemba mwana mboka Gombo na Matadi suka nango bazongaki na sensibilité peuple congolais tokotelema respect à constitution nyonso pour la constitution tout pour la constitution mutu wa show baza kobeta na kancha chikune talibango docteur Niko atikela biso mutu wa chimususu. Excusez honorable, est-ce que information auto lukapeto jongo ce qui est vrai ou est faux et pas na omoko, est-ce que c'est vrai que honorable pas aki parmi bateau bande ko la place na gouvernement parmi bateau honorable tout cela non honorable Jean-Claude Vouma Voumba plutôt parmi les députés au Bandé qui ont la poste dans le gouvernement, ceux qui opposent à la carte. Et pas le gouvernement en place. Non, non, bien. Tu as des informations dépendant si c'est vrai ou faux. Oh, Massa. On dirait que Bautinda yo. Ngai mwana Mobutu, Maréchal Mobutu Sese Seko, Kukungwelu Azabanga. Nzoto nezana nous la Rabat. Et pas musulman à moi, carré à cimetière moko catholique. N'a que le la poste à ministre pour la poste l'équipe la député, ils étaient député national. Plus de 18 700 personnes babimi na ndako na bango na Tongo. Bayeko pona yo Jean-Claude Voumba. Deuxième à 2050 voix. Deuxième 2050 voix. Quand on a pesa ki ngai na pesa ki bango 10 000 Kabila kabolela bango. Yo ko yako lobangala ke ministre wa ministre conseil des ministres ezalaka te. Ministre bon la président de la République te. Kaka ko ganga kaka la télévision un ministre. Te le ko nga mutalo bino bonga caution. Wala pesa ba information na habité so on pas César Ngadi mais loba na yeke na yebi loko wala te. Mutolo nga mukolo bako yako loba nga iloko et puis na kombo nzambe il faut peut-être musuto loba la vérité nanu ba proposanga eloko te na pouvoir à monsieur Kabila ça je dois dire la vérité exacte que loko c'est la batukaka pour posana bango opposition o ko loba bwinga nanu bayebi ke ngai na mbongo
ce qui va proposer. Na poste, lobby na tongo, Congo mbeyebi. Mbongo na l'Europe ça na ba veuve ba militaire, na ba veuve ba policier, na ba veuve ba aner. Ba proposant à l'autre côté, ba yebi bien que et pas ya mutaba bisimbi ba nkuluwana biloka bongele karaté. Merci beaucoup honorable, toujours une actualité le 19. Et tout le monde qui biso nyonso ndenge makila bana mboka etangaki alors kotala ke yoza honorable ozo bunde la peuple congolais tango mona ki nyonso wana elekaki au moment où apesa déjà accord ya marche wana honorable ko lobela biso nini mais nga moko nazalaki parmi bato oyo balukaki baboma soki nazalaka na bana Congo te mbelenga moko na likama mabe koyelaki ngai. Moi j'ai été fixé na bagaz wana tout ça sous bana mikete bambula to komi longo sous bambula ba sprint te batu nazalaki na bango pembeni bango batu balongo linga na sendwe to longwe awa na wenza bayaka bisika to yokanaki na rassemblement o ye moko mukulu mpetien Tshisekedi aza kokamba bana ya Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Bandalungwa, Mbinza, Monga Fula, toya tokuta na awa na wenza bayaka. Na penepena siège ya MPCR. Na komi wana na 10h30. Pona banako zela, président Frank Diongo fwa uta na batu na kote Mbinza bakita. Mais lokola awa, président de l'ICE Sangesa Komaki, na batu ya MPCR, encadré par le secrétaire général Jean Patou Petit, il fallait na ya toban la marche. Tobandi marche. Awa. Na rond-point ya, na croisement ya, avenue Kasavubu à Sosa. To komi na croisement ya Victoire à Sosa. Jeep misato telemaki wana. Ngana Delice Sanga to bimi, tant tozo ya to sola na bango ekei. Toye ko soit Victoire. Ti na rond-point Victoire. To moni policier te, to moni militaire te. To contourner. To komo kita sikoyo, to moni jeep ba policier moko telemi na station essence. To kiti, wana où il y avait au moins plus de 10 000 personnes. Ou 15 000 banaki na sima. Ba olanda biso. Tolobi bon, to kamata sendwe to kono kuta na bato to limité pour ceux qui étaient là moko na triomphal. Malheureusement, il y avait plus de 5 000 bana Congo, bazalaki liboso bazwi nzela ya avenue de la Quétule. Oh bino bana lelo boyebi na enseignement. To komi pene siège, il y a UNC. Oh yezalaki protégé par ba policiers. Balingi ko babali ko banda ko banda ko bamba batu ba enken. Na bimeli bango na bité botika. Baye ko beta lacrymogène. Na memi batu tozalaki na bango wana plus de 7 000 8 000 personnes. Na ibon to kota sikoyo na terrain. To kota kaka na terrain na mona kuna na côté école moko za wana Georges Simoneau. 3 blindés. Camion moko ya mai. Na 5 jeep ya pembe sont insignes ya police ou ya armée. Na bato bazaki na kati balati bakagul. Tango siko to sala kola to banda ko pusana, bisika il fallait to kutana, babando bamba balakimogène. 3 lacrymogènes. Bana Congo nazalaki na bango babino président to katsa na ngambu ya terrain ya basket na Kamanyola wana baye ko landisela biso to kimiti to telemi na coin ya triomphal na avenue Kasavubu na ngambu stade Kamanyola baye ko lancer le biso bazo lancer na batu mususu masasi e bandi to kimi to katisa bomona ga moi clôture moko bleu blanc eza wana na sende wana
lacrymogène moko eye ebeti na clôture wana ekangi nga miso nga nalobaka bosolo le temps tozolinga tozwa droite mpona tozwa sendwe lacrymogène mosu oyo koyela nga na makolo esuffoke ngai ekangi nga peuple pema bana kongo nazalaki na bango batomboli ngai naye kosutuka 45 minutes après baobwakela nga bamai biloko moko ya bongo natuli bango toza wapi o président bisika toza toyebi te mais mutu moko ya bonne volonté mutu ntango amoni yo akoti biso awa na bandi koyoka masasi balacrymogène ti ata bitumba ya suma ya lo ezalaki boye te ozoyoka masasi bazotire à bout portant toza banyama te toza partout lokola bango afidele yaki mpona libere ti libération ekomi koboma bato donc bayaki exprès mpona bamate biso bamartyrise biso baboma biso mpona bayebake le 19 décembre tokobima te wana eza constitution lokola bible le 19 décembre tokobima na balabala mpo mandat ya M. Kabila esili. Merci beaucoup honorable, na comme déjà na déconfusion parce que na qui ministre de diaspora lobi constitution za lokola bible était isalamu na maboko mutu mutu pa ko changer ngo bible ndé va changer raté pour za ki révélation utaki panza lobi ministre on hier afandi on a pour la nini pour la constitution te yango lobi ba ko changer ngo pour ça maboko mutu mais pourquoi mais bango bazala ba exemple ba mobuti sote ndengi bakimaki bazana ngote yo ministre de la République on mettre en cause constitution et vandisi yo. Hein? Ah! Bon, moi, je peux attendre à Maréchal Mobutu avant ministre Koma. Il faut que service landela yo, batala soko zalana ni soko uta wapi, soko zalana mene bon. Bon, comment tu ministre Botibo avant de aller bien écouter ministre donc le lobake constitution ils ali bible té au ko changer. Mais a changer quand il y a un nombre ba mort. Merci beaucoup honorable, tozo continuer mission na biso. Alors honorable to yambaki pe mona mboka papi tamba mona mboka lobi apesi biso ba raison o sala que la police comme ko attaquer population parce que population déjà ozomo na population ya masina bazo sala makambo ndenge moko na population o uti tam susu ngalema donc déjà ba opposant na mokolo ya lelo nga Jean-Claude Vwemba nazolo banaza député national président ya parti naza ko engager yango batozo tangela nga wana azo engager nani bande konanga na bakundi bango te ebele bazana boloko pardon bazana ba morgue gouverneur na bila ville Kinshasa la baki ne bazo ba 5000 apesi bango ba $800 ba boyi biso moto kokunda bango bande konanga na kundi bango te yo lobelanga ba makamba boyi. Mais honorable lo to loba ezaki non est-ce que parce que ndé baza ko ya be sens bo pesa ki ba mbongo basala ba désordre que non ba yati na parler du peuple ba quoi ça parler du peuple est-ce que accusation wana na ba commune baza ko pesa ba sportif nyonso ba commune 5000 pendant 3 jours ba empêcher ba to ba bima opposition ni na ngalo pesa mbongo pona na bien nombre ba to bazala ki wana. La plupart de la tomber la station essence et ça ba manifestation et ba manifestant même dans le bagi ko opposition et Bouki Bank c'est comme dans ba Bouki yango opposition to ba sola ba réunion ba sala ki ba butu wana boye biteke na bureau moko ya PPRD ba moni ba drapeau ba parti na biso nyonso na ba t-shirt na biso nyonso. Hein? Baswakango pour ça na nini. Non, heureusement to le bagi le 19. Drapeau est gozalate, t-shirt est gozalate, foulard est gozalate. Moyen ba bimisango, basala libabe. Na ba kombo ba parti na biso ezalaki te.
ata ba parti ya pouvoir oh ezala qui menacé. Moi je suis un grand démocrate. Nako tolérer yango te. Mais basa batu na bango moko batu bakina ko saboter ba parti na bango. Mais oyo bango batindi na cadre ya armée baye ko incendier ba parti ko tumba ba parti na bandeko na biso ba kufi. Nana ko sambisa bango. Yango no moni président Tshisekedi akendaki ko porter plainte contre bateau nyonso baza na kati ya sécurité ba konzi ba luka baya ba se justifier. Yango na tango atindi maître Mukendi le bâtonnier il fallait atteindre mutu moko oyo akeza la mandataire na ye akende ko représenter dorénavant soki makamone za la justice ye mokatali na décision discrétionnelle na ye aiko pour l'honorable Jean-Claude Vwemba député à Kasangulu aza la mandataire na ye do makamona zolo ba na ye biango bien ba photo nyonso ba vidéo nyonso et bimaki na ba réseaux sociaux toza nango nandengi ba policier ba militaire ba ko beta masasi ezali mutu est-ce eloka ko bomba camion à maille balbaki ba soki na 27 camions à maille ezalaki wapi soki biso to pesa ka mbongo soki bango ba ilobi ke o to pesa ki mbongo ba somba ba essence ba somba boy mais pour aller gouverneur à ville à la 2h du matin te abimisa qui communiquer que marche on les a annulé. Puisque ça la décision à couper, ça la décision il y a coupé qui ça. Et puis dans la zone de bango makamla bango baloba. Muto olanda ngwa zate. Nga soki na lingina loba na nzela oyo nga Jean-Claude Vwemba na tambolaki. Na moni bisika ba beti mutute, ba yibi eloka mutute, ba bebisi eloka mutute. Nzelo nga la tambolaki. Bandeko Fayilou, bandeko Félix Tshisekedi, hein? Bandeko Matungulu, bandeko Lenganko, bandeko Ingele Ifoto. Nyonso babimaki batambolaki wana, balobi modor des alaki wana ko simbelo ka mutute, ko bebiselo ka mutute. Donc responsabilité za ya bango. Merci beaucoup, honorable. Honorable, tout le monde nage déjà vers la fin et mission Nabiso. Alors, Tozo Kende déjà le 19 décembre bientôt là. Nakota la sko ndengembo Kanabiso Ezo Kende. Ceux qui ont commis le 19 élections zate côté Nabino opposition. Bo la kiba na Congoni. Article 64. Le respect de la Constitution, règle Constitution. Merci. Merci beaucoup, Bolandi. Honorable Yohana Lobi na biso ndenge nyonso to tunye ba question à répondre biso na ebité soki ezali na réponse moko to lika moko honorable ngolo ba otam susu biso to tunye te bana Congo bazolanda yo balanda message ko uta pa mopona mina bango omoni biso toza ba nzonzi ya Congo tant que bembeza na se to lobaka mingi te to kundana no bato ya biso nyonso bazongi c'est la biso pe ba bibembo yo ya biso eza pa na bango to sala deuil na biso et puis makambo esili. Voilà, merci beaucoup Bolandi nde tobeti masolo na mwana mboka l'honorable boka moi gradi mo eza nango yete babi grand porte César ngadi nda okotsa ya okotsa e a pistonné so sem da pistonné na wanga na pourquoi. Merci beaucoup, grand porte César Ngadi, le Lokutan Singana Moutoumnen et Mboko, président MPRC, Tokuten to Betty Solo, Jean-Claude Vwemba, Yonande to Yambagi, Yonanda, invité Gradimu, et journal Lobo Santindeni, to Betty Masolo, mais Tozaka to continuer dans la politique. Nanga Sina Rabino, so Nangina Bima, Nakena Solo Msuna analyse na Sina Rabino, mais Nabi Tozananu. Côté politique, Tozananu, si Toroko Manama-Solo, Tinasuka. Napesi merci beaucoup na zota moi papier mabanga ka ndenge zala renga ye napesi merci beaucoup na Lou Waje masa nanga Lou Wanje vraiment yo nakata motema babi bana kati bana palin Lou napesi mbote belé merci beaucoup à toi ya Willy Moucheni Koda Mboka ba mbote belé na yo ya Willy Moucheni Koda Mboka Rex Mbuluku mon pire vieux Rex Mbuluku napesi yo ba mbote belé venanga Michael Ombata na pesi bambote belé boyebika mamonde za Sandrine Mupende elle puissance et kozanga ka jamais
Joseph Yani beaucoup pire ve propre na pesio bambote Sylvie Muyaski yo pe na robosa na rote ma tante Sylvie Muyaski mami Ifomba ba masolo ngo yango to koti masolo politique oyesenga gradi mu ya kota masolo politique na koti yango Ziko Munduti docteur na kati ya Belgique Ziko Munduti na pesio bambote ya ebele na bosanité ba partenaire ba banana gradi mu ya bande bandeli ye pena to lobakage yeso to bosani ye c'est que to sali mabe. Donc yo na robosa na yo jamais ma même milinze na Londres motema tous pepele ya mbetolo jamais na bosa na yo balobi ma même milinze ba 2 ans yango yo ka ndenge lobaki to zela ka 2 ans yango na décembre to fêter ensemble ka ndenge zalaka na pesi merci beaucoup na Glody Kumanzamba Norvège bato babanana gradi mu ya bande bandeli batika gradi mu ya te na pesi bino merci ebele na pesi merci na Kabaka Banguchi kuna les champions qui a la zola les caméramans le plus célèbre lettre K bazui wapi William Kiala na kopesa ko ba mbote pona ko lembaka te ya kopesa ko ba mbote Dorciel Mayaya balobi cœur de l'homme Dorciel Mayaya na robosa na yo jamais Dorciel Mayaya na pesi mbote pour terminer na pesi mbote na Sarah la merveille la patronne Sarah la merveille koto zali vraiment ba mbote belé je pense que na boaki mutu tout alinga gradi mu ya boaka ye na boaki bino alongana bino tokutana la prochaine mais ba respect belé ye botiki la ngana mota ba respect belé na grand prêtre César Ngadi grand prêtre merci na sengi osusu merci ngana bino tokutana la prochaine bye.